Sembang TV. Sikoyo tokosenga na mama na biso. Mama conseillère directe ya mokonzi ya bule. Mama Mwilu Marie Kiawanga Nzitani Francine. Kina kwa kotelema kwete biso bana na yeto pesa ye mbote esengo oyo ezali na rona ye. Faki. Maman na biso, mama conseillère directe ya mokonzi ya bule mbote esengo pe ya lokumu na kombo misato ya bule na kombo tata mwana molimo mosantu ndi maman atelemi po ete akoka koyamba pe mbote ya mokonzi ya bule ndi
message ya bana France na mokolo mwalelo oyo yo na bokonzi na bino na tata molio mosanto boloba mongongo na bino yebisa tata molio mosanto tozali kozela mongongo na bino tala bakoral oyo ezali chantier en France mobimba
soko ki na jete kitala ba vide soko ba ndo tuna moko ano yoka oyo azana problème boy oyo aza malade oyo boyi azana liwa kuna biso tolandi bino koye na dirigeant pareil fete ezo ya monene mais makoki ezali te okoya na kati na biso awa bato misusu mabala ezali te mabala ezali mabota ezali te kimia na bandako ezali te makoki ezali te moyen totonga lingomba ezali te biso tolandi bino message oyo jeteki apesi ezali valable mpona France mobimba po ete boloba mongongo loba na tata molio mosantu tozali konyokwama tozali kokufa lokola banyama ya zamba malade ezali koterase biso nzoka biso tokoki kose retrouvaka na bahopito te tokoki kose retrouvaka na baprison te mpo na likambo tosali te biso toyebi bino biso tozokimela bana ya bino na banzi mwana ata ayebi ke na balabala na bango tata wana aza makasi soki alingi alanda ye akokimela nsima tata na ye ata akobeta tata na ye akobomama na nsima tata na ye mpe ayebi ke azali na sécurité biso mpe toyebi tozali na sécurité na nsima na bino bobosala biso te bosalisa biso boloba mongongo na bino mpo ete tozwa kimia na kombo ya tata mwana mpe limo santo amen topesa nzambe na biso mbote ya esengo mpe ya lokumu na kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana molio mosantu tosengi mikroba ya mama na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo papa topesi yo merci mingi bolingolo monene na biso bana na yo obateli biso butu mobimba tozalaki na biso biloko pamba moko tami yebaki na se apongi azali nani azali wapi bobele yo nzambe mayele na biso esika ekosukaka nde yango wana papa toyaki na basani ya pamba tolebile ya bomoi oyo batei biso tika tobomba mpe tosalela po ete mokolo ya suka tozwa kobikisama na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen, amen. Na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo Saint Denis oye oye Saint Denis oye oye Saint Denis oye 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 Bilome ya papa Simon Libabu ya Ngadi na molio kanisa malili ezali foto zala nesengo lobi ezalaki mokolo monene eske toyebaki yango toyebaki ya batata na bamama lobi ezalaki mokolo monene touti koyoka papa pasteur atei biso ndenge asili kopesa biso mokolo mwa lobi
oyo nzambe na biso tobengi kolo yesu atangisaki makila na ye na ntina mosusu te ya yo na ngai. Azwi nzoto na ye na molimo aponaki ye moko nde ifale atikela yango na kiemba. Kiemba elingi koloba nini? Mutambo munene. Pona nini kaka esika wana? Ntango tokolekaka totelemi, likambo nini oyo elekaka spirituellement ya solo tokomonaka te. Me makambo ekolekaka esika wana. Tata Moteyi ake kozwa likambo moko interpele ngai. Oyo kozala na nzambe mosusu liboso na ngai te nzambe na yo toyebi yango tokoyokaka ntango nyonso. Nzambe tokosambelaka azali nzambe moko très jaloux. Po ye mutakeli biso. Papa lobi ete moko kati na biso asala CV na ye spirituel. CV tokosalaka yango ntango tokolukaka misala. Ntango tokotisaka ba CV na société par exemple, ye moto akotalaka yango po apona banani oyo ya kozwa na mosala. Azalaka na ye mutu pe azalaka na basentiment akotala bakombo surtout soki azali loposo ya bandeko na biso toyebi ntango amoni mwelo lya ngenda ayebi oyo aza mutu mwindo. Me ntango bandeko ne ya pembe bazali koremplir toutes les conditions oyo basengi akopona nani? Ndeko na ye me pa ya tata nzambe ozala pembe ozala mwindo ye aza na sentiment te. Po nzambe azali lokola biso bato te. Nzambe azali lokola biso te. Biso awa slogan na biso bilombe ya nani? Tozalaka fa bilombe na ye ntango oza kotuta tolo oza mpe kokumisa nzambe na yo. Il faut yeba eloko nini nzambe na ngai alingaka te. Papa teyi biso kitoko. Est-ce que na mibeko tozali? Tolingi papa mingi ngana koko bunda pona papa. Naza d'accord na yo. Mutu moko talinga bafinga tata na ye. Eza boyete Mais yo tango sali kotosa te ofingi te. Oboyi kotosa tata. Même bat parents kaka tozalaka na bango na ndako. Ba parents basali nyonso po babokola yo komi mutu. Mais tango okomi ko gagner na yo salaire na yo. Obosani ke mama na yo kelaki opasi. Surtout biso bato fani na poto. Tango nga mwana na tangi plus que mes parents. Donc okomi komona ba parents na yo lokola eloko pamba. Eza lisumu to lisumu te. Kibangismo ye. Oye. Batata na ngana ba mama na ngai. Mokili yango eza kokende telemi te. Mutu akosa bino te ketelemi. Nzambe aza koavanse. Mazali kosenga biso eloko moko pamba te alingi posa ya nzambe mokolo wana biso banso tomona bilaka. Tokozelaka yango to tokozelaka te. Biso banso posa tomona yango. Nzambe nanga vraiment komisanga ta mokolo wana.
Mais papa, c'est moi qui m'a dit à la lobby, tout ça retardé le processus nyonso. Nous sommes connus, tout ça retardé en haut. Mais tout ça de la passe, Toyoki Nzembo. Satan n'a pas eu pour Pepe Nayale, a pas dit partout. Donc, continue la distraction. Récréation, c'est Silaki. Pour Nangaï, ça n'engage que moi. Récréation, et c'est Silaki. Il y a Zagota la biso à Zagozela. Va tatana ba maman. C'est-à-dire, quand tu as un message, même dans le temps où il y a papa, Moutouna Moutazala qui une interprétation. Tozala qui comprendre de la même façon. Ata ya kolo Yesu. Surtout ça qui kolobami na parabole. Tozala qui interpréter Moutouna ndenge na ye. Batatana ba maman to kolobami nité lelo. Mais lobi to yeba kezaki mukolo munene. Na kiemba to telema kapona nini. Foto telema wana. Des fois ukitite na mutu kamovani, pourquoi utelemi? Likambo nini le kakawana spirituellement. To koyeba yango. Nzamba ko sakate. Nzambo to ko sambela kazali nzambe ya bomoi. Pe alobaki akokufa te akofanda na biso libela na libela. Mingi tokoti na biso na distraction. Satan abwaki mipepe na ye partout. Pana bungisa bana bilembo. Mais biso bilombe papa simo ki ba ukiangani. To fungola miso. To yebe sika nini to uti na bisika to komi. E bisika nini to za kokende. Totala kaka bipai to zali kokende. Ba surprise ya ndenge wane koyela biso. To konzimaka yango te. Mengana konzimaka. Tozaki masumu te ya solo. Mais totala kaka bipai yango to zali kokende batata na ba maman. Toko koma esika yango. Oyo biso nyonso toko loba soki to yebaka. Mais biso to yebaki. To fandi na banzambe, to za ko continuer ko fanda na banzambe. Mais to bosani na biso makambo ebele. To komi kolanda bisekwa mokili. To komi na biyoka yoka. Lokute komi makasi. To zwi nzambe mususu to tieni boso na biso parce que to koti doute. Ba tata na ngana ba mama na ngai. Bazali ko kebisa biso. Bana Israël, basalaki 40 ans dans le désert. Pour nako yima yima. Mais le trajet était peut-être de 2 heures. Ce n'était pas un long trajet. Mais natina yako yima yima. Nzambe ale. Ayesi nzela mulai. To komi pe na nzela to bosani pasi otomonaki na Égypte. Batata na ba maman. Makambo eza kozela biso liboso. Tokondimaka yango te me mokolo yango tokondima. Biso tobongisaka baseve na biso ndenge papa Makesi alobi na biso. Tobongisa baseve na biso spirituel. Mokolo wana ekozala somo. Mokili ekoningana. Tokomona yango boye na miso. Pour Nzambe akoboma lisusu 4e génération te. Akosalela ndenge mususu eza lisusu ndenge ya Sodome et Gomorrhe te. Ndenge pe ya Noé te. Ya biso nde tozala privilégié. Biso ekozala ndenge mususu
batata na ngana ba mama na ngai mokile komi ko comprendre biso mais biso to badio kotsa bango le sur la distraction na biso Saint-Denis oye na lobi pe na koloba mingi te je continue à parler ndako na biso ya France ekosila to ekosila te tokosilisa yango aïe aïe ekozala esengo parce que Belgique aza na ndako na ye eza boye te bongo Allemagne ye mpe aza na ndako te bongo Londres ezali omoni bongo la grande puissance parce que nga na monaka nde biso la grande puissance la France biso nde motema ya papa Simon Kimbangu Kiangani nde biso bongo biso ya solo ndako na biso tokosilisa to tokosilisa te ekosila toyoki message papa tindi toyoki message papa Mbenza tindi mémorial ekotongama te ekotongama te ekozala bijou ya ndenge mosusu to rendre bato wana honneur oyo bamonaki mpasi mpo na yo na ngai ndako wana soki esili ekozala esengo makasi e papa lobi yaya soki tokozwa moyen tosenga na bafamille bafoto ya bato oyo bazalaka na ntango wana chaque famille parce que tozalaka représenté eza boye te po ntango totelemaka bana nkole nani azalaka na ntango yango azali awa tozali te mais toza korepresente baoyo ya biso oyo babundaki balutaki bamipesaki corps et âme mpo na yo na ngai bongo biso merci nini tokopesa bango eloko nini tokopesa nzambe na biso mabe ezangi te ya solo mais tosala makasi tolongolaka moke 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 soki batangi ka les 10 commandements les 12 préceptes les interdits ntango batangaka ngai wana nde moino soki bakomi awa ngai wana soki bakeboyo napesaka réponse na motema na ngai parce que nyonso nasalaka nzambe amonaka to amonaka te yango wana batata na bamama le 13 nayoki ntinsani ezali tosala mosala kitoko ekozala kado ya le 12 eza boye te tosala mosala kitoko soki bokokisi me boleka wana nde minimum na ngai dirigeant oye dirigeant kala mpe bozalaka makasi sepeka oye banani tozalaki na Belgique faki oye nie ntango nazwi micro d'abord natali na kati ya salle awa tozali mingi nazokosa te Anvers azalaki Liège azalaki Bruxelles na lobi natali nga binzambe awa na banzika ba 10 000 ekobima mais nazwi micro na lobi minimum na sengi bino bana Belgique 20 000 maximum 25 000 bamusu batali nga baseki balobi mama Menzoka, quand on fait quoi? Ah là 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 là. Ndenge ba débordaki. Ce qui va y avoir 15, 20, 25. La qualité va subir presque 40 000. Ah oui. Mais le koni ne zangi banaya. Bilombe ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Na slogan wana boyebe pa euta. Toyeba ke? Ah, tala slogan go. Bilombe ya papa. Bongo sikoyo. Papa lobi pe to salela ye misala.
misala na biso to regretaka te wawu twatumwa twasala oyo boyokaka kikombo te etali bino parce qu'il ne restera qu'une seule langue c'est Congo. Donc biso tosala tango baza kotia 30 non c'est pas possible 35 c'est pas possible yango wana le 13 na ligne na swasangwa kitoko na yebi te na kozala wapi ponga na tambolaka na ordre soki mokonzi alobi awa na ke soki alobi vanda na vandi bomoni esikanga na tosela Saint-Denis oye Bilobe ya papa Simon Kimba okianga oye Tata Mwanda Felela oye Tata Simon Kimba okianga Mwanda Felela Wazola Wale Bizola Kaka Ekaka Yandi Kaka Yandi Kaka Yandi Kaka Tobotosa, tobotosa te. Tobotosa. Minimum 20 000 papa kasi ozawapi. Nazali wa mama. Oyoki nga Nayoki ekosala Saint-Denis oye. Oye. Tokosala te. Tokosala. Mama epa ya kozala na nkamba Yerusalemi. Mama boyoka sanga. Ngam na obenga yo le 13 wana na butu. Tiaka ka telefone pembeni. Mukolo wana mikate ezala te eloko moko te yo zalaka ka pembeni ozela coup de fil. Saint-Denis oye! Koloba na kosala eza biloko mibale me biso ndenge papa Mfumu Longo alobaka ngo ntango ayaka awa alobi na longwe na Belgique na 90 tangu na komi na Paris na ke komona bilombe na nga na Paris ya mwana kri na biso ezali bilombe ya papa po ye moko papa diangienda kuntima abimisaka yango na Kisasa yango biso tozwa kri wana Saint-Denis oye! Merci papa. Donc lelo ndenge nyonso na kosalela na saleli biso awa tosalaka lere nyonso tu mbombo mbwa esilaka te lokola mvula kintongo ekatanaka te eza bongo aïe système oyo yango ezalaka toujours compliqué mais ezalaka kitoko tokokaka ngo mama bokokaka wana na ndimi boza vraiment bilombe ya papa Simon Kimba okianga bobetela bango maboko bobibetela maboko bino moko papa pesa nanu mobembo na ngai po epesa biso esengo ya nsinsani bilombe ya papa oye na kosenga kaka 30 personnes boyelaka 100 €, bongo le reste 50 €. Toyokani merci beaucoup.
na eloko motuya oyo bamosusu baza na yango te. Mais yo na ngai tozali na yango. Biso tovandi na banzambe, tozovanda na banzambe. Soki mokolo wana ekoki na Zakari 8:23 baye kokanga biso na bilamba. Bomema biso epai nzambe ya kozalaka. Mais mokolo wana kozala facile te. Fozala ya kobongama. Seve yango papa te biso. Yango wana na kosenga soki ntango na biso ekoki 30 personnes boyela ngai 100 euros. Toyokani ya 100 euros ti likolo mpo nayebi bana botosi. Parce que na Belgique ntango natali salo wana nga biaki ali wono kutu 10 000 pasi. Mais na kamwe nalobi ya nzokande ezalaka kaka bolingo oyo baza nango na nzambe na bango. Eza boye te ya yango no batei biso. Pardon, nangina bosana. Bamama oye. Oye. Bamame. Otumoli papa, otumoli banani? Mama. Bamama kaka. O batata penza, soki papa kana batata pele pasi. Mais ma ke biso bamama tozali. Eza boye te ya? Ah, biso bamama papa soka luki kaka likam. Biso tozali. Batata biloko boni basengi bama. Tango yebi na ndako sana na parese moko boye. Okotinde pete. Mais tango yebi natali mwana bandamo soki natinde kaka ke. Mais soki totali boye nani? Yambola kwani. Ya mwana ba maman. Toyoki message. Mercredi tozanga te. Toyokani ya? Samedi le 5 tokokutana na Montreuil. Toyoki to toyoki te. Tozale bele po tobongisa makambo mingi. Po le mercredi to penze ezalaka mingi te. Mais samedi wana tokobongisa makambo ebele. Tovanda tosolola. Motema ya papa na biso ba maman. Mais soki biso ba maman tobandi kotika musala ekozala pasi. Parce que grâce na biso batata bato ngo ya bango c'est comment on a le combattre ya batata. Et c'est comment? Apa kiyoye. Apa kiyoye. Oye. Bato na bino eza wapi? Eza na Allemagne. Na Tanzania. Ya bango eza na Allemagne na construction. Kambote babongisa kaka tosala boni. Bazwaka kamba pamboli epai ya biso bamama. Eza boye te ya? Po tokoma mutu moko yango nde ebikisaka bango. Oyo batei biso tobomba mpe tosalela po mokolo suka tozwa kobikisama na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo. Amen. Message en côté sous présent de la provocation est belé mais t'occuper garder. Batata oui. Oui. Bateau n'a pas de couleur de aussi la tour aussi là. Non, on va bouger là aussi quand même. Maman, tu valider en gros, Saint-Denis Bazali réellement Babilombe. Pour jour pour jour, tozo koyawa au monde en valeur des gars qui les l'opposition devoir non facile. Il y a des gars qui est difficile, hein? 54 et oui, qui ici. Donc les gens facile. Donc on va presque ce devoir non facile. Tokola qui ça n'a pas touché. Bisopé tozali. Ba monta wana ba misusu bazosala biso si to banda yango tosala yango mama ukalemba kata tokolakisa yango po volonté banda na bayo baya liboso na biso nyonso olanda nango baoya nsima France ekotikala kaka France. Mama okomona yango de toute façon mukanda nous en adresse à France, donc makamna bango ezali biso te donc okaka koyamba maloba nyonso oyo ya motuya bapesi biso
oyo bapesi biso na mokolo mwa lelo na mama na biso na kombo misato ya bule na kombo tata mwana molio mosango